Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Ça n'est pas un micro qui pose des questions. Voilà. Micro, ouais, voilà, président, un mot par rapport, il y a Nano appel, il y a Oaza Moko Nabino, bien qu'aujourd'hui il est serviteur de Dieu, qui a demandé à ce que le comédien Bandeko Nyonso paix ekota kimia ekota na babisika nyonso o de Zwami Bino na moni abengi ebele mais Bino pe boye bo se présenter d'abord ma première impression na Bino Zalini moni ya liboso na loba so Jésus azalaki juif mais ko sa musana RDC mais la kopati ebi baboma ye eza po azali pire mutu na bango eloko apasi ezalaka kondima mutu aza mutu na bino. Donc moi je crois que biso tosali geste wana d'amour ya kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akoki mpe kozwa message oyo biso mpe tokoyoka pour que tomeka kotya mai na vino na kati ya mosala na biso. Moni ndako ezangi kimia ezalaka na eloko moko ya malonga na kati te ata soki biloko akolia ya na kati ata soki luxe ya ndenge eza na kati mais soki kimi eza te esengo eza te. Voilà la raison pour laquelle balobaka soko oza mbeto ya kitoko pongi ya kitoko eza te c'est inutile. Biso awa toye kotya kimia na kati ya ndako na biso pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka kojouir na yango. Voilà la raison pour laquelle tiki ba activité tozalaki nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur artiste comédien mpona tosambela ensemble mwa maloba ya kitoko mpona kotya kimia omoni ke nakobima mama veto lui-même à se rajeunir kimia ezongisaka merci beaucoup. Voilà. Le président s'il vous plaît, bien que de l'eau ezali présent message moko ya kimia ndeko oyo bazomona peut-être bandeko bakomituna est-ce que réellement nde bino mpe boyeba biso bayete est-ce que kimia mpe ekokota vraiment ndeko na ngai soki ozoluka place baoluka kimia bato nyonso bazala kokotya kimia te déjà tant tolobela kimia question no déjà ezoluka kimia te est-ce que biso nyonso toza mpo babobondo baza mpo totya kimia est-ce que biso nyonso toza mpasi ba M23 baza mpo batya kimia eza na basoda baFARDC oyo baza kuna mpona koluka kimia oloba te ke soki omoni FARDC moko na Kinshasa yo baFARDC baotya kimia kuna na ese yo ozali awa te oyo aye biso toza basoda oyo temps edelege biso parce que tokokai mpe kozala na volonté ya koya mais temps edelege biso. C'est pas seulement Moussour a été, il y a limite il y a été. Non, ça a eu empêchement. Il y a ça noté. Oui, bah, ma maman, on est. Bon, les gars, tu as une question par rapport donc il y a finalité à Nyon sur le solo, la passé de la forme. Finalité à Nyon, c'est ça Nini, na aussi comme décision finale. Oui, puis les lots, que nous avons sabattu qui m'y a fait, déjà ce que tu es le coso. Toche posa na kati ya buzoba omoni mutu aza na envie ya eloko moko boye to mutu azi na ngatu mbongo rien oveli so balakisi mbongo ebima kuna mais likambo ngo eza buzoba avelosala. Moi je crois que nous tous oyo toza liboso baetika na bino to bafruit ya télévision c'est la télé nde erapporta biso succès et c'est à la télé nde bazwaka succès. Aujourd'hui, nous avons un système internet. Internet est pas ça succès. Internet est pas ça buzz. Buzz les alliés, donc la chaîne est garantie. Et quand on a quitté, on a qui on met pour la mouamuké. Succès dans la chaîne est or. Attends que on a la macacité. Mais au cours de la micro bébé. Et mon coloroté quand on a pris malade. Moi je crois que c'est aussi internet. Et même les biseaux salité belé. Parce que on connaît que nakozanga koyoka na nde bakolia bakotonga bandako bakosomba mituka non eloko wana bato barechisa nango eza jibe na wera
et so bien ça c'est peu ba régisseur vie na koyoka to kozala kaka un exemple mon côté peut-être moi nazomona que conclusion ezaka que soki totelemi te moto akotelema na place na biso aza te yango omoni kotelema na biso eza lié à travers mosali ya nzambe c'est tant bino bozotelemi na bitumba boyebaka bitumba wana soki boyebi te surtout eza ya satana to ezaka ya bomoto alors botelema na minduki na bino nyonso oye na spiritualité bango mpe bazalaka makasi na baspiritualité lokola bangai bapaster de la foi banani vous avez pas makasi na spiritualité lokola banani utamta loba bangai donc veut dire faut totelema kaka donc voilà bandeko mosusu bazali to monopoliser par voilà c'est jeune donc pour nous la fait habiter du Canada na baza na poto ba créer ba message na tuto aller to yoka siko tikali biso neto sala okimekota to yoki déjà et puis na ba faut ba sala pe ba o ba o zangisa kimi ba mo pe tikali pe ba ça fait quelque chose faut biso pe to sala kimi voilà faut biso pe to sala kimi pour so ba o ba za kimi ba lingi ko za kimi te ba ngonde ba zangisi biso kimi o moni te ke biso to tiki pe makamu na biso mo OK voilà toyé parce que tu lis kimia le quoi toyé to sali déjà pas wana ya kolinga kimia donc sikoyo bango pe faut pas ça la part oyo yoka na raté na oyo pona ni boyoka na raté donc ça dit bo ça la ba message boyebisa na bato na bino oyo ya le quoi net que une fois ndeto yebi à l'époque fait na so wera na JB babando yoka OK o wenge BCBG o wenge maison mère mais banda to comprenant wera na JB bayokana ta babengisa bato na stade tokenda te yoko to suye jabe musiki saka nde bato banomona neti sai na papa masumu toyokana te mais bana mona so to damengu pero na bangungu kimia ezali nango kimia ezali esika kaka moi hémorragie wana ezali faut kandeka kokanga yango mais déjà bandeko oyo net bolandaka biso artiste na bino oboyebi banda na bakulutu ti na ba génération na biso donc on a besoin que biso ba artiste mabe bokokai kotomboka mwa muke na ba comportement na biso tamsu tozo sala boye en tout cas démarche wana yango tozo sala po boye ba kozwa biso bozongisa biso na mitema na bino ke toza ba éducateur ya masse regarder toujours image ba journaliste ba chroniqueur bango pe bazangisa na biso kimi bango pe bakela ko fabriquer kama kama tout bango ne ba pelisaka pe moto tamsu sala na monde ngwana te mais ko to funda bato nyonso ba otangisa ko kimi pa nzambe oyo ezali boso église muto internet oluki ba problème na makambo nzambe ayo comme les gens voilà bon donc par rapport il y a question avec conclusion na ngozanini la conclusion est simple c'est juste mettre en pratique to salini to yoki c'est ça maintenant on attend la pratique là c'est la théorie une fois que tu es pratique c'est ça la conclusion on a le transport bon on avait ouais, c'est un message indirect, vous comprenez? Alors qu'il va pratiquer les lots, c'est ce que le phénomène de Soba autre chose. On a juste fait ça en 1 minute. Tu vois, lorsque c'est entre les fanatiques, c'est-à-dire fanatique na ndenge ya na ndenge o alingi équipe na epolate c'est-à-dire les autres teams de fanatique mutu na boki film na kota poso kité auzana ba vie muke papa muninga là sur le plan commercial aux hommes que ça évolue ba fanatique ba soit na ba discutaka o azokumisa mutu na o azokumisa mutu na mais et comment ya benjir te c'est comme ya benjir comme dangereux et surtout ce qui est le moins pas fanatique côté pas artiste peut comme une esprit wana ngana za ya o nafinga o ya za boy là c'est un danger surtout ba maman là c'est un danger et ça ba fanatique ça va ça ne peut pas arriver na ba biso ba artiste a commis ngana za ya oh c'est quoi ça là je n'arrive pas à expliquer cela là c'est un danger et surtout paye na biso ba to ça là tu sais maintenant moi et l'on il y a des talents ezokufa on a dit talent ezokufa le il ne fait pas partie à cercle moi ba zoyer mais c'est un grand talent
oyo akoki kobimisa eloko ya kitoko esali mpe elengi na mboka mais moi bazwa là c'est un danger omoni ke promotion artiste comme un problème parce que tu ne fais pas partie peut-être il y a quand tu ne fais pas partie à moi sillage voilà c'est un danger là je suis en train de pleurer chaque jour. Voilà SG Oyoki message à pasteur de la foi. Non. Papa, tu vois, on l'a dit. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.